Union africaine dit Eden Gojo pour le dialogue sur le Kabila. Mais non, moi, il y a dialogue sur le Kabila pour garder le pouvoir, pour faire souffrir le peuple de Yonanga. Document Yango. Bon, vous l'étiez pas comme on a dit, vous en anglais. Donc, Eden Gojo est le premier ministre togolais. Donc, Batindi a que de la Kin, pour que de vous convaincre ma parti politique, pour que nous le dialogue à la Kabila. Que le dialogue à vous allez inclusif, que nous, Batounia, ne va participer au dialogue pour esa seule voix, oh, yo, ne voit calme dans le Congo. On a pu savoir un exemple de Komikona. Oh, boya, toujours des dialogues, ils ont charité, boya, tout le monde m'a tapé, c'est un mois, ma soeur, boya, dialogue à la Kabila. Je sais que comme position, il y a à quel point c'est ainsi qu'est venu aussi bien chez nous au Congo et que dans la communauté internationale l'idée du dialogue. Ah, bakamni no ngo sali susu ya jiji. Olingo dialogue soit des abozons qui s'appellent à Congo, mais Congo ça n'a trouble été. Trouble bino ngo ngo. Mais trouble zo pas Kabila. Sur les autres trouble côté na Congo, ça likola Kabila, lingo trisha lingo longo. Exactement mon keba. Union africaine so balingi trouble côté na Congo, te ba yande ba sa Kabila longwa. Ah, pour trouble so côté na Congo, premier responsable de sa Kabila. Bozo encourager dialogue, mais bozo le bello te pour un délai constitutionnel. Et nous mo mo théâtre pour la élection. Donc pas na kin, kokodio ko na so ki den ko so la kin bon dimeki. Azo la sabino pongi ba chaplu ben. Pongi pena miliyo na mandefu. Ndeka kolobi. Pongi pena ya fe dodo, pongi ba bébé. Union africaine bozo tinda ba dialogue na Kabila, président Union africaine Kabila. Et puis so botal les discours à Tshisekedi da simani drapeau Union africaine. Je veux dire qu'avant l'Union africaine est convoquée pour un dialogue, développer déjà dans Tshisekedi. Moi, je n'ai pas fait à la radio, je vais traître. Je n'ai pas depuis ma période à Mobutu, pas de ça n'a pas prévu. Mutazo le bazo posant comme le sous-premier ministre à Mobutu. Il y a un besoin de la mise après de cette ligne. Il bon la pour que ma bébé bonne. Il faut aider, il faut qu'on tombe dans la cabine. Ndenge Zali, il faut tomber dans la Kabila na soulèvement populaire de yango ekotinda bisoto bengana Kabila parce que azali très peu azali moto mabe. Donc photo bengana ye bozali bongo na breaking news basango ya Congo na banda kuna bino on dirait qu'il y a Sentinel TV et on dirait qu'il y a Soft 15 TV oyemetaka on dirait que à partir ya Canada. Alors Mikolo Oyo vous voyez bien que Proverbe 30-30 nde azotalisa ba vidéo pour ba tala yo pour so ba view il faut beta masolo proverbe ba tevele ba benga o proverbe ba bi ba beti o proverbe ba bi ba beti o Mikolo kutu na koma na système na otambola na bis na tika voiture na tambola na voiture à dimanche pour une église donc na tambola ngamoko na bis alors mutu oyo alinga zo onction Samson aya ko attaquer ngamoko akolapa parce que c'est que boye bagé Pierre azaki na Jésus 3 ans bon moment mais na poche na azaki na mbeli un apôtre atamola na mbeli pour la mutu soit ko attaquer akataki mutu litoyi donc wana za na lukuta mutu moko te ya ko attaquer nga mutu moko te ou akomeka akolapa pe ngambila yebisaki nga ko bundate mais soki ba attaquer au se défendre alors na ozela mutu abanda moko pour na se défendre. Donc, bana kikuti baebi, papa nanga aza na famille Dibata, grand champion ya boxe na kikuti. Baebi. Alors, bama kesa baebi. Donc, tango na lobi, à part wana na tango na multitude ba ange o bazo protéger nga. Pe bino mo moni ba vidéo ebele ebimi oyo ezo soutenir makam na lobi, c'est-à-dire na melaka bangi te, na langwa te, ezalaki ainsi dit l'Éternel. Alors, na Congo, toujours les 20 millions de morts. Na Congo, chaque jour, violera plus de 4000 femmes. Na Congo, banana biso, bazali bongo, kokanga bango kotsa na guerre. Na Congo, banana biso, bazali bongo massacré. Na côté à Est, toza kolela parce que mikolo na mikolo, ba Rwandais oyo Kabila, alias Kabila tindaka bazo kota na mboka koboma. Ko détruire pe ko sakana ba congolais ko déplacer ba congolais ko boma bango pe ko remplacer ba mboka wana par des tutsi rwandais oyo ndoto na bango ya kosala république ema et ko latela mbate po to ko bengana na bango. Mose Kabila lobaki la guerre sera longue et populaire. Donc vous allez bongo na Sentinel TV soko ngolanda biso okoti na YouTube obeti www.sentineltv1.com omona biso to okoti na website nanga obeti www.sentinelle français avec des L
rdcongo.com okuta kuna masolo surtout kitoko. Donc merci. Climat de peur chez les kabylistes, climat kobanga et kotina kan Kabila, bachar ya combat et commis partout na Katanga parce que ba comprendre que ba belge na ba américain ba yebisi bango ke lokola bwana mbongo te biso tozo tia mbongo to ke na ba élection pour na délai constitutionnel et puis Didier Reynders a yebisi alias Kabila que le na novembre pouvoir na esili il faut organiser ba élection yango ba komi ko banga atondisi ba armée étrangère na kati ya Congo pe ba yebisi ke ndoto wana yazo meka kotia kao na Congo soka meki kaka MONUSCO ba soda MONUSCO o ba na kin ba ko neutraliser. IDPS boy dialogue ya Kabila en tout cas Titi il faut yoka soni a longwa na makambo dialogue wana parce que ça dialogue moko elingi ba congolais ça ennemi à Congo. Alors non au dialogue, non au troisième mandat de alias Kabila le génocidaire rwandais. Didier Reynders appelle alias Kabila le génocidaire rwandais à assurer une transition démocratique et pacifique au sommet de l'État au terme des élections présidentielles parce que mandat nae ou va pesa été ou amizo à sala 15 ans yemoko ekoki. Belgique et kebisi Rwanda na idée ya kao azoluka pour a tiana Congo parce que ayebisi bango soki ba meki MONUSCO mutu akosila na bango. RFI ezoko dévoiler un trafic de cartes d'électeurs congolais organisé depuis Kigali. Donc soulèvement populaire nde ekobengana système mobimbana occupation rwandaise na Congo. Donc ba élection eko changer le côté. Il faut qu'on dise la yemba bafinga batonga nyonso sebo lamu ya mwana na Nzambe. Bafinga ba proverbe batonga proverbe nyonso esali bolamu ya proverbe. Proverbe mikolo na lala rasute bapel butu na mo nazali omoni ba congolais mabe na ba iba comme ça on dirait taona ba iba comme ça on dirait ngai na lobaka ba vie na bango muso azobe nga pasteur yebisanga na ndok na famille na biso na azandoki non na chaque période bana na Nzambe oyo balobi balinga Nzambe soki basali masomo Nzambe atindaka ba prophète wana bayaka koloba makambo peuple kolinga te bayaka na fimbu donc Nzambe atindinga te na banotalisa ba vie ya bato te Nzambe atindinga po na yebisa bino ke bato ebele l'église bokendaka dirigé par des nganga des sorciers bato wana baya batamisala mabe ezali mpona kofongola bino miso et bino mo bomoni témoignage surtout ya producteur na Chibo en tout cas kamusinga ba Chibo abwa tout na yebi bazalaka ba ekobiste bazalaka mayele muke bazalaka bibala bala bikota kota pe bazalaka banchor en tout cas Chibo oyo Chibo abwa azosala ki Chibo abwa vraiment aluka délivrance parce que maramutu azobeta yende siko mutu akomi ko reverser pe akomi ko panza yende mutu akomi ko sambwisa c'est-à-dire azana ba démon aluka délivrance. Alors soki oza journaliste oyebino ki journaliste était olinga osala buzoba alors bato ba ko sekabino pe nyonso bo sala exala nango na tina te ba zo sekisa bato. Alors na Kinshasa ba collabo nyonso oyo bazo soutenir Kabila na gouvernement na ye ba tête na bango vous allez traîner au bout de cordes dans le riz de Kinshasa où ils allaient prophétie et bimi bato oyo bazo soutenir occupation rwandaise na kati ya Kinshasa mikolegoya mituna bango ba manobenda ngo na nzela ndenge Muse Kabila lobaki la guerre sera longue et populaire. Alors ezali mawamingi donc nalobaki mikolo na otambola na bis dimanche nde natambola na car pour notre église mais oyo ana posa soit vrai lukutu akuta nanga abandaka donc yoza malam. Alors tolobaki ete ba Chibo abwa nyonso bazaka lukuta ba Chibo abwa nyonso tu bazalaka kokota mabala koboma mabala koyiba basi ya bato kokima na bango pe koka kobala te bazaka ndenge wana donc il faut baluka délivrance. Alors na London, Manchester, Leeds, Birmingham, Liverpool, bandoki tout nazo ziki sabino moto Nzambe ekita ezikisa parce que
ba ville oyo ezali basé sur la sorcellerie bandoki baza makasi surtout na l'église ya ba ville oyo yango moto na nzambe ezikisa bino parce que mikolo koya na otanga su na banda awa na tanga awa koma bandoki surtout église à la gloire boyebi yango na tanga awa koma bandoki partout na lobango mais bazongi su basalaki réunion moko po baya awa bakokite na tindeli bango moto ya Yesu donc bokeba mikolo koya ba vérité monsieur Kobima alors basala pe l'église na bango na bandoki basangana ensemble alors biso to sekara biso 2-3 personnes mosali na nzamba solo o azana vérité à se contenter na nombre bato bayaka 2-3 personnes baye to te sangala ngana perdante yo mutu ozolinga vérité te nous a perdant biso to continuer nzamba zo continuer osala na biso alors botala makambo eza na Congo commandant adjoint ya province ya Shaba na commandant ya côté ya est kuna ya nini ya Beni baza ba tuchi rwandais alors makambo oyo Kabila tia ba commandant ya ba rwandais un peu partout comment boko lobake armée na biso congolaise et ko gagner guerre soki na kati ya armée 70% ya ba konzi bazali ba tuchi ba rwandais et na parlement boyebi ke ezamina ko muta dirigeara te mais ali Janet o azali tante ya alias Kabila parce que azali lipasa neti soki toke na Sénat Kengo Wadondo alias Léon Lubiti alias Kengo Wadondo de père polonais et de mère Tutsi o azali même na makila congolais mais azali na Sénat na ba douane kuna Kabila tia ba bokilo na ye un peu partout ba Rwandais na ba Rwandais c'est-à-dire soulèvement populaire nde ekotindika to buka système mobimba donc ezali ndengwana alors grand merci na Pati Label Masolo Akati pire petite sœur Pati Label Masolo Akati tango ka balobi ke proverbe ya non proverbe azamu ta vérité ngana ebeli vie na ngana akosa kalikambo te ndenga lobi bo ezalaka ndengwana alors tozo pesa so grand merci na Vidal matumona l'homme à la Range Rover na Londres na côté ya Stuttgart kuna na Germany za Papi Chamana Lidi bana lemba tozali ba voisin na Kimafiki ba merci mingi na Manchester nazomona Fabrice Makela voisin na église petit frère oza voisin église yarara pe église ozotinda bana me yo moko na Nicole Boyaka maître Chora maître Ntimba pe salon edo ba salam parce que bino ba oyo bozo soutenir idéologie. Alors, likambo kokamwa papa laksiki ndoki na ye batindeli nga vidéo moko po mikolo batu bazo tindela nga ba vidéo en tout cas merci na travailler nga mote mutu soka monika likambo za suspect atindeli ngai na WhatsApp na nga obi atindeli nga ngo na Viber obi atindeli nga ngo na Messenger po nazo information merci ezo la sake boza na souci na nga mais bo bonde la rapé po na nga po na obunda guerre contre bandoki tout ya monde contre bandoki tout ya monde nazo bunda guerre nga moko contre bandoki tout ya monde mais le kola nazana Yesu na ola lisa bango kao ba ozwa dada moko sans problème parce que vérité polele alors ba papa laksiki ndoki na ye azalaki na New York na cathédrale Saint-Patrick na New York. Pape François a déclaré que la vie de Jésus-Christ s'est soldée par un échec. Oyo ezali abomination. Pape alagisi kindokine kinchor na ye alobi que la vie de Jésus s'est soldée par un échec. Pourquoi alobi un échec? Parce que na Golgotha ndesika Jésus-Christ akendeki kotia misala na bango nyonso tout kao. Bolandaka chaque vendredi na minuit ba intervention ngana mama Bena pe likamwa kokamwa bandeko nanga Thomas oyo bobengaka Thomas Likofi Thomas Ekobo olia vanda na yete asali déclaration abwa kelinga mbokela Thomas Likofi azali ekobiste moko oyo mboka nyonso atambola ko banda na ndako mama Olangi abimana basi ya batu na bana batu munene wana za nango eza santé te za ba demo ekota na kati na ye donc vendredi on a aussi la nana ye bolanda vérité polele oyo ya vendredi oyo na ba révélation mususu obima et puis alukanga a reçoit délivrance mukolo bazo finganga na Kinshasa bazalaka bango mibale na lokof abenganga pe na téléphone alobi ya kobetanga na Kinshasa ba journaliste ba témoin il fallait ya loba vérité que nos proverbes makambazo loba alekaka na TV alobi yango pe biso to réagissaki bazaki bango mibale
Thomas Ekobo. Mais lelo azo se permettre aloba. Alobi ba yebi yo na yebi yo. Soki natangi komo les apona fula yo na yebi yo. Osalaka musique ya Swede oyaka na Kinshasa ozaki atala kwa ya mutu na yo bokechu ozaki beta Swede okepa Apotre Mbiye osali album esi ali succès mamola nya memio olakisi ke kobo na yo ti lelo za na ba démon. Donc lukanga na délivré. Alors tolobi ete Congo ezali na posa ya social po ebonga. Mais moi si ya Rwandais o bobengaka Jezabel Olive Lembe a commis ça ba Congolais basala la mendicité forcée au lieu ba futa ba Congolais salaire au lieu ba créer ba misala ya commis ko ça la mendicité forcée ko kenda ko kabela ba Congolais $200-300 tout. Or que ba Congolais ba na tina ya lolombo te ba Congolais ba na tina ba créer misala soki Congolais nyo surtout bazo futer salaire na ye tout ça na tina $200-300 na été. Et puis bato tout bazo tuna aza wapi ye mutakundaka bibembe ye mutaka na baserke aza wapi na bamatanga bikolo na Kinshasa baluko Olive Lembe abatani azomona na te. Alors ezali mawa mingi. Vérité ezali toujours polele et vérité epesaka succès pe victoire. Tolobaki ete na Congo toza kolela 20 millions de morts chaque jour, plus de 4000 femmes baza violées. Pe tolobaki ete na Congo bana na biso baza déplacés, mais eloko eza malamu RFI est dévoilé ndenge nini ba Rwandais baza ko yiba ba carte électorale pona ko tindika bato baya ko voter mutu oyo bango ba opona. Alors c'est que vote na Congo tozana tina na ngote eloko eko sikola Congo eloko oyo eko sala ke Congolais azwa indépendance, Congolais azwa limemia, Congolais azwa kimia, ezali soulèvement populaire. Alors bafinga batonga nyonso ezo sala bolamu ya mosali na Nzambe. Breaking news. Ta journaliste oyebino ki journaliste était olinga osala buzoba. Alors bato ba koseka bino pe nyonso bosala exala nango na tina te bazo sekisa bato. Alors na Kinshasa ba collabo nyonso oyo bazo soutenir Kabila na gouvernement na ye ba tête na bango bozala traîner au bout des cordes dans de rue de Kinshasa o ezali prophétie ebimi bato oyo bazo soutenir occupation rwandaise na kati ya Kinshasa mikoleko ya mituna bango bamando bendango na nzela ndenge Muse Kabila lobaki la guerre sera longue et populaire. Alors ezali mawamingi donc nalobaki mikolo na otambola na bis dimanche nde natambola na car pour notre église mais oyo ana posa zwa vrai lukutu akuta na nga abanda kaka donc yoza malam. Alors tolobaki ete bachibwa bwa nyonso bazaka lukuta bachibwa bwa nyonso tu bazalaka kokota mabala koboma mabala koyiba basi ya bato kokima na bango pe koka kobala te bazaka ndenge wana. Donc il faut baluka délivrance. Alors na London, Manchester, Leeds, Birmingham, Liverpool bandoki tout nazo zikisa bino moto Nzambe ekita ezikisa parce que ba ville oyo ezali basé sur la sorcellerie bandoki baza makasi surtout na l'église ya ba ville oyo yango moto na Nzambe ezikisa bino parce que mikolo ko ya na kotanga suna banda awa na tanga awa koma bandoki surtout église à la gloire boyebi yango na tanga awa koma bandoki partout na lobango mais bazongi su basala ki réunion moko po baya awa bakokite na tindeli bango moto ya Yesu. Donc bokeba mikolo ko ya ba vérité monsieur kobima. Alors basala pe l'église na bango ya bandoki basangana ensemble. Alors biso to sekaka biso 2-3 personnes mosali na Nzamba solo o azana vérité à se contenter na nombre bato bayaka 2-3 personnes baye to te samala ngana perdante yo mutu ozoli na vérité te nous a perdu biso toujours continuer Nzamba zo continuer au sala na biso. Alors botala makambo eza na Congo commandant adjoint ya province ya Shaba na commandant ya côté
ya est kuna ya nini ya Beni baza ba tuchi rwandais. Alors makambo oyo Kabila tia ba commandant ya ba rwandais un peu partout. Comment bokolo ba ke armée na biso congolaise et ko gagner guerre soki na kati ya armée 70% ya ba konzi bazali ba tuchi ba rwandais. Et na parlement boyebi ke ezamina ko muta. Alors mutu oyo alinga zo onction Samson aya ko attaquer nga moko akolapa parce que sengeli boyeba ke Pierre azalaki na Jésus 3 ans bon moment mais na poche na azalaki na mbeli un apôtre atambola na mbeli pour la mutu so ayi ko attaquer akataki mutu litoyi. Donc wana eza nango lokuta mutu moko te ya ko attaquer nga mutu moko te oyo akomeka akolapa mpe nga mbila ayebisaki nga kobunda te mais soki baatake o se défendre. Alors naozela mutu abanda moko mpona se défendre. Donc bana kikuti bayebi papa na nga aza na famille Dibata grand champion ya boxe na Kikwiti bayebi. Alors bamakesa bayebi. Donc tango na lobi à part wana na tango na multitude ya ba ange oyo bazo protéger nga pe bino bomoni ba vidéo ebele ebimi oyo ezo soutenir makambo na lobi, c'est-à-dire na melaka bangi te na langwaka te ezalaki ainsi dit l'Éternel. Alors na Congo tozolela 20 millions de morts. Na Congo chaque jour ba violaka plus de 4000 femmes. Na Congo bana na biso bazali bongo kokanga bango kotsa bango na guerre. Na Congo bana na biso bazali bongo massacré. Na côté ya est toza kolela parce que mikolo na mikolo ba Rwandais oyo Kabila alias Kabila tindaka bazo kota na mboka koboma ko détruire pe ko sakana na ba Congolais ko déplacer ba Congolais ko boma bango pe ko remplacer ba mboka wana par des Tutsi Rwandais oyo ndoto na bango ya kosala République Ema ekolate lambate poto ko bengana na bango. Mose Kabila lobaki la guerre sera longue et populaire. Donc vous allez bongo na Sentinelle TV. Soko ngolanda biso okoti na YouTube obeti www.sentinelletv1.com. Omona biso to okoti na website nanga obeti www.sentinelle à français avec des L rdcongo.com. Okuta kuna masolo surtout kitoko. Donc merci. Climat de peur chez les kabilistes. Climat kobanga ekoti na kan Kabila. Bachar ya combat et commis partout na Katanga parce que ba comprendre que ba belge na ba américain ba yebisi bango ke lokola bwana mbongo te biso tozo tia mbongo to ke na ba élection pour na délai constitutionnel et puis Didier Reynders a yebisi alias Kabila que le na novembre pouvoir na esili il faut organiser ba élection yango ba komi ko banga atondisi ba armée étrangère na kati ya Congo pe ba yebisi ke ndoto wana Union africaine de Tindi Eden Gojo pour battre la dialogue sur le Kabila. Mais moi, il y a un dialogue sur le Kabila pour garder le pouvoir, pour faire souffrir le peuple de Yonanga. Document Yango. Bon, vous l'étiez pas comme on a dit, vous n'avez pas en anglais. Donc, Eden Gojo est le premier ministre togolais. Donc, Tindi a qui est nakin, pas que de vous convaincre ma parti politique, pas que de vous faire le dialogue à la Kabila. Le dialogue à vous allez inclusif, que nous, va participer au dialogue pour esa seule voix, oh, yo, le calme na Congo. On a pu s'appeler un exemple de Makomikona. Oh, boya, toujours des dialogues, ils ont charité, boya, tout le monde m'a tapé, c'est un mois, ma soeur, boya, dialogue à la Kabila. Je sais que comme position, il y a à quel point c'est ainsi qu'est venu aussi bien chez nous, au Congo, et que dans la communauté internationale, l'idée du dialogue. Bakamni no ngo sali susu ya chichi. Olingo dialogue soit des abozons qui s'appellent à Congo, mais Congo ça na trouble té. Trouble bino mo ngo. Mais trouble zo te pas Kabila. Sur les autres trouble côté na Congo, ça li kola Kabila, li mo trisha li ngo exactement mon keba. Union africaine so balingi trouble côté na Congo té ba yande ba sa Kabila longwa. Pour trouble so côté na Congo, premier responsable ça Kabila. Vous encourager dialogue, mais vous le bello côté pour la délai constitutionnel. Et nous mo côté ata pour la élection. Donc pas na kin kokodio ko na so ki den côté so la kin bon dimeki. Azo la sabino pongi ba chaplu ben. Pongi pena mi yo na mandefu. Ndeka kolobi. Pongi pena ya fe dodo pongi ba bébé. Union africaine besoin de battre dialogue na Kabila, président Union africaine Kabila. Et puis so botal les discours à Tshisekedi dans Simane drapeau Union africaine. Veut dire qu'avant l'Union africaine est convoquée pour le dialogue, développer des gens dans Tshisekedi. Moi, on a pu m'embaucher les Arabes, on a pu traiter. Bazou, on est bandé depuis ma période de Mobutu. Pas du coup, ça n'a pas prévu. Moutasso, le bazou posant comme le sous-premier ministre à Mobutu.
yango bozotela misa après tosali ndenge nini tete bonala pongi bapembe bonala inge yeso eza te foka tobengana kabila ndenge ezali datili tolande ndenge ezali il faut tobengana kabila na soulèvement populaire nde yango ekotinda biso tobengana kabila parce que azali très peu azali moto mabe donc il faut tobengana ye bozali bongo na breaking news basango ya Congo na bandako na bino. On dirait qu'il y a Sentinel TV, puis on dirait qu'il y a Soft 15 TV, on dirait que à partir du Canada. Alors, Mikolo Oyo, vous voyez bien que Proverbe 30-30 nde azotali sa ba vidéo. Pour ba tala yo, pour so ba view, il faut beta masolo proverbe. Ba tubele ba benga, oh proverbe ba betio, proverbe ba betio. Mikolo okutu, na koma na système na otambola na bis. Natika voiture, natambola na voiture dimanche pour une église. Donc natambola ngamoko na bis. Dirige raté, mais ali Janet ou azali tante ya alias Kabila parce que azali li passe en été. Soki toke na Sénat Kengo Wadondo alias Léon Lubiti alias Kengo Wadondo de père polonais et de mère Tutsi. Ou azali même na makila congolais mais azali na Sénat. Na ba douane kuna Kabila tia ba bokilo na ye un peu partout ba Rwanda na ba Rwanda, c'est-à-dire soulèvement populaire nde ekotindika to buka système mobimba donc ezali ndengwana. Alors grand merci na Pati Label Masolo Akati pire petite sœur Pati Label Masolo Akati tango balobi ke proverbe ya non proverbe azamu ta vérité ngana ebeli vie na ngana akosa kalikamute ndenga lobi boye ezalaka ndengwana. Alors, toujours pesa sous grand merci na Vidal, matumona l'homme à la Range Rover na Londres, na côté à Stuttgart, on a na Germany, za papi Chamana Lidi, bana lemba, tous ba voisin na Kimafiki, ba merci mingi. Na Manchester, nazomona Fabrice Makela, voisin na église, petit frère, oza voisin église, yarara pe église, ozo tindara bana me yomoko na Nicole Boyaka. Maître Chora, Maître Nsimba, pe salon edo, ba salam parce que bino ba oyo bozo soutenir idéologie. Alors, likambo kamwa papa laksi kindoki na ye, ba tindeli nga vidéo moko po mikolo batu bazo tindela nga ba vidéo. En tout cas merci na o travailler nga mote. Mutu so a monika likambo za suspect atindeli ngai na WhatsApp na nga obi atindeli nga ngo na Viber obi atindeli nga ngo na Messenger. Pour nazo information merci ezo la sake boza na souci nanga mais bon bonde la rapé pour nanga pour na obunda guerre contre bandoki tout ya monde nazo bunda guerre nga moko contre bandoki tout ya monde mais le kola nazana yesu na ola lisaba on kao ba ozo dada moko sans problème parce que vérité polele. Alors papa laxikindo kinaye azalaki na New York na cathédrale Saint-Patrick na New York. Pape François a déclaré que la vie de Jésus-Christ s'est soldée par un échec. Oyo, ezali abomination. Pape alagisi kindokine kinchornaye a lobi que la vie de Jésus s'est soldée par un échec. Pourquoi lobi un échec? Parce que na Golgotha ndesika Jésus-Christ a kendeki kotia misala na bango nyonso tout kao. Bolandaka chaque vendredi na minuit ba intervention ngana mama Bena pe likamwa kamwa bandeko nanga Thomas oyo bobengaka Thomas Likofi, Thomas Ekobo. Na yazo meka kotia kao na Congo, soka meki kaka MONUSCO, ba soda MONUSCO o ba na kin ba ko neutraliser. IDPS boy dialogue ya Kabila. En tout cas Titi il faut yoka soni a longwa na makambo dialogue wana parce que za dialogue moko elingi ba congolais za ennemi à Congo. Alors non au dialogue, non au troisième mandat de alias Kabila, le génocidaire rwandais. Didier Rendex appelle alias Kabila, le génocidaire rwandais, à assurer une transition démocratique et pacifique au sommet de l'État au terme des élections présidentielles. Parce que mandat nae ou va ça a été au Amizo à sala 15 ans et moko ekoki. Belgique et kebisi Rwanda na idée ya kao azoluka pour a tiana Congo parce que ayebisi bango soki ba meki MONUSCO mutu akosila na bango.
RFI ils ont dévoilé un trafic de cartes d'électeurs congolais organisé depuis Kigali. Donc soulèvement populaire nde ekobengana système mobimbana occupation rwandaise na Congo. Donc ba élection eko changer le côté. Il faut que d'ici la yemba bafinga batonga nyonso se bolamu ya mwana na Nzambe. Bafinga ba proverbe batonga proverbe nyonso esali bolamu ya proverbe. Proverbe mikolo na la rajoute bapel butu na mo nazali omoni ba congolais mabe na ba iba comme ça on dirait taona ba iba comme ça on dirait ngai na lo ba vie na bango muso azobe nga pasteur yebsanga na ndok na famille na biso na azandoki non na chaque période bana na Nzambe oyo balobi balinga Nzambe soki basali masomo Nzambe atindaka ba prophète wana ba yaka koloba makambo peuple kolinga te ba yaka na fimbu. Donc Nzamba tininga te na banotali sa ba via bato tete Nzamba tiningai po na lebisa bino ke bato ebele be église bokendaka dirigé par des nganga des sorciers bato wana ba misala mabe ezali pona ofongola bino misu et bino mo bomoni ba témoignage surtout ya producteur na Chibo en tout cas kamusinga ba Chibo abwa tout na yebi bazalaka ba ekobiste bazalaka mayele muke bazalaka bibala bala bikota kota pe bazalaka banchor. En tout cas Chibo oyo Chibo azosala ki Chibo vraiment aluka délivrance parce que maramutu azobeta yende siko mutu akomi ko reverser pe akomi ko panza yende mutu akomi ko sambwisa c'est-à-dire azana ba démon aluka délivrance. Alors soki